pense pas que la violence sera la voie pacifique pour mettre la paix ou bien pour éclaircir des zones sombres. Donc on a comme ça la peine de musulmans aux sentir qu'à musulmans parce que dans quand il y a Batou, quand il y a toujours des agents fictifs au Bakotaka. Motomosu soit quoi qu'ils azani musulmans mais tellement azali na makanisi ya mabe ya diabulu ya ko diaboliser image na ko senga mingi na bakonzi ya mboka comme mekampe ko ça la recyclage ya bademona biso ba policiers ou ba bengami na le poteau agent de l'ordre. Et savoir comment exercer sur le terrain. Parfois, le public ou bien la foule a toujours plusieurs tendances. On a du mal à les contrôler parce que quand on parle de la foule, il y a plusieurs classes sociales qui se rassemblent, pardon. Et en baza censé comment gérer Batouana. Batou Bakoufi, ngala bomba katin le baka vérité, hein. Tonton il m'a claqué bango image. Comment est-ce que les policiers a koufi? Comment est-ce que Batou, hein, bah musulmans pe bango mi balé ba koufi? J'étais là sur place, c'est ça que ba betenga li solo. Vous regardez tellement bien ba gaz lacrymogène de salinga misubo. Sapato na l'attaqué baby. Makamba ko bouger et sili. Kaka na portable na yo, oza na Google Play Store, oza na Apple Store, allez, osala nini? O télécharger na kati portable na yo, o télécharger application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP SAND. Allez, niata to leka. O koti ba coordonnées bancaires na yo, o tindi mongo na yo na Congo. Sans frais, bande kotala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté, sans frais d'envoi. Bateau bazana Congo, bako zwango, bongo, na Orange Money, to, bako yiko zwango, na Airtel Money, bazuyango malamoko na Congo, saminando, talanzamenga salam. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.
Les courages n'a pas d'âge. Salut à toute personne qui nous regarde. À ce moment, c'est votre jeune journaliste d'investigation, Enoko Binta. Alors, Namokolo moi lelo yoboyebi ete actualité ezali bongo par rapport à makambo ekoleka. D'abord, na journal lelo tout le monde qui était bandeko, musulman, sala ki bongo trouble liboso et stade de martyr. J'étais là sur place. Alors nanzela singa na kozwa bongo mwana mboka Ramazani Onésime depuis Tunisie azali pe bayi musulman na epé toko sombitine par rapport à makambo koleka na duplex. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi et notre Binta, j'étais là d'abord sur place sur le terrain. Na mona ki comment est-ce que trouble wana salamaki mais cause ya likambu ezali par rapport ya point de vue ya bateau to 8 auto sélectionnaki na ko sala bongo interprétation ya bateau de balobaki na ko affirmer information wana te parce que nazwa ki bongo propos ya bateau ya liboso moto liboso na tunie ndeko pour nini ko sala désordre liboso à stade de martyr parce que bozali bongo bateau ya religion bateau ya religieux ezali bongo bateau batambola kana sembo ndeko wana yebisinga que ndeko journaliste makambu ekoleka wana boko tala déjà ba image boko tala comment est-ce que bapanzi pe batumbi mituka ya ba policier moto liboso yebisinga binde ko journaliste et loko eleki a ezali nini. Il paraît-il que bazali na deux parties musulmans, il y a kambina bango, moko bazali na partie ya moto azali bongo démissionnaire, moko msusu ya moto azali représentant actuel ya musulman. Alors ndeko na ebisinga ibo alobi ete wana ezali information o ba pesinga quoi. Alobi ete c'était prévu que ancien qu'est-ce que je suis en train de dire? C'était prévu que actuel représentant yende mutu à conduire Ramadan na bango fait Ramadan na bango mais moni bongo moto ya kalande alinga ki bongo asombitini Ramadan na bango en tout cas. Alors et ça qui m'enflamme moto motu so ebisingai ezali ba guerre ya leadership nani o alingi azala bongo na poste ya un représentant ya ba musulman na mboka na biso Congo. Alors nanzela esinga to kozwa bongo mona mboka Ramazani Onésime azali bongo moko ya bayi musulman na coupé sa mbote ndeko Ramazani mbote ndeko Enoch. Merci pour l'invitation. Ozali kimia kimezali salam ezali na bandi yo pota na kimia. Oui biswa na Congo kimia ezali mingi te parce que nazali bongo victime ya ba gaz lacrymogène o ebetinga vraiment la misundo komona nga boyo kota nga na bili kasi misuna vraiment ezali bongo pena malamu te. Alors comment se passe Ramadan na mboka na bino kuna Tunisie? Ouais, ici tout ça s'est très bien passé d'être ce qui Ramadan na butu ya lobi. Sikoyo toza na fête ya Eid po ile kaka na mois ya Shawwal premier jour ya mois ya Shawwal. Symbolisera Eid al-Fitr et d'aller fête ya moké au tosalaka après ko sala mois ya biso et santu Ramadan. Alors yo zali bongo parmi bato bayebi makambo ekoleka na mboka na biso Congo par rapport ya ba représentant ya ba musulman na mboka na biso. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? En fait tout le monde dit que bilili na nzela ya ba réseaux sociaux et puis na ba internet mais toza na pression mingi te na katikati ya makambo ti koleka kuna na kati ya stade de martyr. Bon, selon quelques personnes autour qui c'était par rapport à conduite, il y a salade au basala kana mokolo ya idi o ezali ya mokolo ya lelo. Nde kota ki mwambilinga entre Kambi yango nde nécessité makambo wana nyonso tout ma jusqu'à présent on a une information claire et exacte sur la situation en fait. Mais comment na o ekoleka comment na kotala mambi manso to ekoleka lelo ba trouble wana mais to ebi ete religieux ezali place moko ya batambo ya bosembo bino baye bolobaka ete bosembo ezalaka na bino mais to comment na bongo désordre c'est comme si bosembo za nango lisusu te. Non, en fait moi je pense que ces actes là sont des actes condamnables. L'islam
n'enseigne pas la violence. L'islam enseigne toujours la paix. L'islam, c'est la voie de la paix. Donc, moi, je pense que derrière tout acte pareil, il y a toujours quelque chose qui est derrière ça, en fait, parce que on a toujours ignoré. Balobi ezali bongo guerre et leadership entre anciens représentants et nouveaux. Bon, la bandi, surtout tambola makana hiérarchie, il y a toujours le principe, même pour nous gouverner en fait, il y a toujours mandat et ça toujours la date nango ya bandeli na suka nango. Ce qui date ici donc automatiquement il faut moto à remplacer yende moto rosa mokambi ya ngumba. Donc tambola toujours bongo. Moi je ne pense pas que il faut causer juste ces problèmes là qui peuvent susciter dégâts tout au monde wana. Mais motuna msusu ezali boye parce que na suka ba dégâts tout monde qui ex représentant ndaku na ye bongo batiango batiango ba pelisi vraiment mituka mibale ba pelisi ngo moto moko ezalaki ya ye mutuka ya ye moko msusu ezalaki ya mwana ye j'étais là sur place na mona qui comment est-ce que batiango moto c'est comme si ba musulman bazali bongo na esengote ya kozala msusu diriger na ex représentant. Ce qui est réel, ce que vous avez déjà ex dirigeant pour diriger sous une ngumba. Parce que Namibe cause permettre de susciter ou exercer le pouvoir aux acquis dans liboso comme ex comme ancien. Donc c'est un peu ça en fait. Alors moi namboka Onésime moi liloba ya suka par rapport ya bao basali actuana bazali pe ba musulman lokola yo moi liloba to pe moi conseil okoki ko prodiguer bango parce que bazali bongo pe bato partage la religion moko na yo moi liloba ya suka nako benda bango matoi kaka comme ça bango été l'islam c'est une religion qui est très bien ordonnée. Il y a toute solution dans le Coran. Ils peuvent toujours se référer dans le verset coranique pour savoir diriger des choses ou bien pour savoir comment gérer des choses, même des situations le plus compliquées. Moi, je ne pense pas que la violence sera la voie pacifique pour mettre la paix ou bien pour éclaircir des zones sombres. Donc, on a comme ça la peine de sentir parce que dans Katia Batou, il y a toujours des agents fictifs au Bakotaka. Motomosu a connu que Azani musulman, mais tellement Azali na makanisi ya mabe ya diabulu ya ko diaboliser image. Nous qui tout le monde a la média misusu ba diabolisera toujours image ya islam pour relier ngona acte terrorisme. Oh ils ont une relation tellement côté na islam parce que bato ba kufi policier moko akufi batumbi moto. Bah comme vous comparez binoté mais kasi ko tala ba acte bongo ezali bokomi bongo comparable na ba terroriste quoi. Mais kasi yango ndeko na nazokoloba non yango ndeko nazoloba tout le monde a kango ba complot belé il y a des autres personnes qui sont payées juste pour venir salir image ya lingomba moko boto ya batu moko boye parce que un musulman qui se croit musulman qui respecte les 5 piliers de l'islam comme a été recommandé. Je ne pense pas que pour lui, la voie de la violence sera la voie meilleure de résoudre le problème. Parce que au Outina, moi, il sent tout. Aussi, moi, je sens tout, il y a Ramadan, na Kimia, et par après, le premier jour, il y a Shawwal, et moi, Shawwal. Au ça, l'acte, il y a barbare, acte condamnable. Moi, je condamne l'acte à 100%. Il n'y a même pas de débat dessus. Le fait d'ôter la vie humaine à une personne est condamnable. Exactement. Même la mission à Mogon Zambé, ainsi que la mission à l'État. Je ne pense pas à un musulman qui a l'éthique, qui a de la connaissance, qui peut se laisser être envahi par des émotions barbares. Je ne pense pas. Maintenant na maïma soto eleki message ni okoloba na bakonza mboka pour na makambo eleki libino parce que zalaki bonga fondation entre bino ba musulman na ba policier message na zali ni na bakonza mboka
parce que bango pe bazali bato ba ko cha kimia mais to mona ki ba semer un peu moins trouble quoi. C'est ça. En fait nako senga mingi na bakonzi ya mboka comme mekampe ko ça la recyclage ya ba biso ba policiers ou ba bengami na le poteau agent de l'ordre. Et savoir comment exercer sur le terrain. Parfois le public ou bien la foule a toujours plusieurs tendances, on a du mal à les contrôler parce que quand on parle de la foule, il y a plusieurs classes sociales qui se ressemblent, qui se rassemblent, pardon. Et en baza censé comment gérer Batouana. En baza censé comment gérer Batouana. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment recyclage à niveau ya agent de l'ordre parce que baza musala makasi pour na kamba ekolo en quelque sorte parce que bango baza censé protéger ba civil ba imboka na ba bien na bango et non ya ko semer trouble les sous na kati ya trouble. Ok, merci beaucoup mwana mboka Onésime Ramazani, merci beaucoup matondo mingi pena na intervention na yo. Merci mingi ndeko na ngai donc ko penser na ngai et na sepeli mingi ko faire partir na tranche oyo pona ko éclaircir peut-être ba makambo e belezo leka na molili batu ba comprendre on a ça. Donc merci Yami. Merci beaucoup. Tellement choquant mesdames et messieurs. Ezali bongo pasi na makambo eleki lelo oyo. Batu bakufi ngala bomba katina lo baka vérité hein tonton image là ça bango image comment est-ce que policier a kufi comment est-ce que batu hein ba musulman pe bango mi balé ba kufi. J'étais là sur place, c'est ça que va bêter les solo. Vous regardez tellement bien mes yeux. Beaucoup mon ami sur l'angande sali. Ba gaz lacrymogène des salinga misubo. Sapato na l'attaquer baby. Donc nazaki obligé à kozonga mbangu na ndako. Na changer sapato pona bimata moi ndebo komona ngabo. Et lamba langa et baby. Trouble. Mi tuka ba policier mi balé ba tumbi. Ndaku ya ex-représentant ya ba musulman des jeep batumbi yango batoana bakoti bongo na kati ya ndaku te. Pourquoi? Parce que moto zalaki makasi moye bakota na kati ya ndaku zalaki te bawelaki na liboso kotumba kotumba bongo mituka. Alors vu que moto zalaki makasi moye bakota na kati ya ndaku ezalaki te, gloire au Seigneur, parce que na kati ya lupango wana ba dégâts pena ya makasi ya kola kufa to blessé tout ça ezalaki te. Biloko ya kolia ezalaki po ezalaka après fête basala ka moi kolia biloko wana to ezalaki bongo ko panzana. J'étais là avec na solola ki bongo pe na bourgmestre ya commune ya Kalamu dont je salue à passant na honorable Paul Balenza et pas avec nanga sur place avec bon ko constater comment est-ce que makambo zai koleka mais passe na moté mezali nini naza hors religion anate naza hors secte wanate mais na coupé sa point de vue en tant que journaliste. Vous savez, nous sommes appelés à démontrer à te refléter image moko ya bien kota la bongo ezali bongo pasi ezali bongo pasi makasi boki bongo la nzela ya singa la niveau ya Tunisie bango ba sepeli bongo lolenge esengeli na lolenge nyekese kasi pona nini kaka biso guerre ya leadership guerre ya makasi ezali passé ba policier na biso bozaka ba agent de l'ordre. Waouh, j'aime les mots agent de l'ordre. Bato ba pesaka bongo kimia bato bazaka place trouble ezali ba ko tia bongo ba ko tia kimia po te Congo mani nyonso to azala kimia mais boza wana te pour la ko beta ba gaz bato ba ko za na trouble moral bozaka na ba moment na bino ba pesaka bino ba moral mais comment est-ce que bato ba ko tia trouble bino ba policier. Beaucoup me ça échange de balles. J'étais là sur place. Je le répète encore, c'est pas que l'on va raconter une histoire. Non. Moi-même, j'étais là sur place. J'ai vu dans mes propres yeux, vu ce qu'on appelle vu. Na mis sur l'angai na komuna. Comment est-ce que ba policier ba ko beta ba gaz, ba massas, ba kangi ba innocent. Parce que musulman pour na ko identifier zaka clair ba zaka bongo la banzamba na ba parce que ba zaki na fait. Mais na moninga moko la misu nanga ibakangi mwana wewa moko
Pourquoi? Parce que Zaki na téléphone aye a ko filmer et peki samité ce qui kaya bongo ezali moto azwa image ezali bongo ko peki samate que non te place tu trouve ezali moto azwa image non ezali autorisé. Bah là ba moni mwana mboka azozwa image ba ye wana bakangi ba ke na mutu ko ba kuma proximité. Ah, est-ce que proximité ngo ezali pona ko kanga ba innocent to pe proximité ezali bongo boye par rapport ya milieu bozali tout près tout proche ya milieu wana boye ko pe sa kimia. Mesdames et messieurs, c'est tellement choquant dans mon pays Congo. Et ça passe. Et ça passe que mon amaye kotala e ko leka vraiment na mboka biso Congo. Na habité na pe sango message ya suka na lo ba message ya suka to pe na lo ba ni mais na ko lo ba kaka boye. Ba policier nga za na bino pour misu na nga za passe le ko na bino na la kisi bino carte de presse j'ai dit que je suis journaliste de Congo Mokili. Ah papa yo ndé journaliste bali ba sanet ko tabasenga nga pe naza pe mon gamba te quoi parce que moi je fais mon boulot ezali ki mabe soki na ko bamba mabanga mais j'étais là avec mon téléphone en train de prendre les images ba menacer ngai. Ngamoko nazaki wana témoin oculaire comment est-ce que ba menacer na moni yango. Alors Moussa na bino ezali bongote. Alors nous y reviendrons na sujet oyo na ba musulman ya mboka biso Congo nazaki déjà contact na bango toko subitine bongo pe makambo na bango parce que bango bazali bongo mieux placé vraiment ya ko répondre biso. Alors ngai na pesi kaka point de vue na ngai na sombitine bongo pe na mwana mboka Ramazani boki bongo par rapport ya événement l'équipe ki bongo sombitine pe makanisi na. Alors en guise de conclusion boti kaka biso ba journaliste tout ça na biso professeur na biso atangisa biso aloba ete journaliste mosa na ezalaka ko kita sur le terrain ko fait ko ça la collecte. Après collecte tout ça les traitements après traitement yango naye ko ça la diffusion et information. Alors tant na ko ça la collecte na ngai na boyi ba police bo menasa ngane bo mesana. Alors musulman on a la posa ya ko contribuer na makambo na lobby couper sa paix point de vue na mon numéro est là. Na banza ete beaucoup monango beaucoup melanga et puis toko sombitinière il y a pas de droit tout ça non venez on va parler parce que c'est vraiment une information la ligne bon autorité bah vraiment source ya likambo mon numéro ezali wana toko sombitinière bino. Alors pour na mokolo moi lelo ya analyse lelo na suki sango boy vraiment na kopesa mbote na bayi ban surtout balandaka hein Congo Mokili bao ban surtout balandaka ngai Enoch Binta équipe technique Mobimba ya Congo Mokili, valeur Massamba derrière la caméra, Caprice Kilo quoi voulais-je dire, Anelka depuis Paris, Adoyowe, je te salue à passant, hein. Merci en tout cas pour l'encouragement, Hendrik Luzolo, Imak Makengo, Adel Kapinga Chilolo, je te salue, hein. Grévis Amak de Chicago, Julia Fraya depuis Tunisie, en tout cas on est ensemble. Quant à moi je vous dis ciao. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence-Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires
dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité. Pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable, le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu